eza biloko mibale eloko ezali simple mpo bato bacomprendre ezali que Kabila azwaka 30% ya salaire ya Félix Tshisekedi. Soki Kabila azwaka 680, il faut multiplier yango par 3,3 pour yeba valeur ya salaire ya Félix Tshisekedi. Mais pour na voiler réalité, ba jusqu'au société moko a gagné marché, na marché na bango ba kozwa pratiquement 60%. Mais pays wana o ya na COP wana a 20%. Bino ba bimpumbulo bengi ba congolais bozwaka 20%. Wa ba combien bino na papier. Wa na minéral biso moko la. Oh, maman, et c'est ça mythe. Boyoki sangote que la communauté internationale surtout les Nations Unies sur base à tout un rapport ba tout démontrer bino noir sur blanc. Le Rwanda continue à piller nos ressources. Et ça a mis même pas une semaine. Allez vérifier. Bango ba kosaki bino ke basi ba yokanaki, ba signaki ba procès verbal. Je te le dis. Ceux qui boyokanaki, tant mieux. Mais comment on a fait que bango que non bokosaki biso na notre kutanaki te ne babandi sukosola. Ba musuto abi ba kosola te, ba solani, ba sala kaka. Ces fameux ministres de l'économie appellent ça qui bango 48 heures. Maman 48 heures ango tilelo. Et comment quoi Jésus revient bientôt. Tilelo iza koyate. Ko bongisat. Okangi ba colonel o ba ibaki et puis là ko akokama. Okangi colonel. Colonel azali assistant. Colonel Oyokangi, Adali assistant, il y a général Adali gouverneur. L'assistant ne fait que ce que son chef lui dit. Comment Oyokangi assistant, mais titulaire Mokondi, Atikali. Ce qui fait dire que les abats blagues. Les abats blagues. Oui, mais pourquoi on peut comprendre 5 mois, on peut comprendre. Une année, on peut comprendre. Mais pas 20 ans. Pas 20 ans. Moi, je suis ban à Israël. Ceux qui va ça 400 ans parce que bazaka na période moko ya moi bien moi tellement que na période à Joseph ba na moi kolia bazaki na ba avantage tango pharaon ya sikaye azu bango bazaki na kati ya mboka ezaki ya bango te ne moi pe ba bima ezaka te mais le jour ba yokanaka ba sangani ba bi nous voulons sortir mutu moko na kati na bango apesi bango conscience abi oketondima ba bima Moïse Bomonana, Azaka na char de combat. Azaka na armée. Mais maloba na la puissance, ce qui peuple à comprendre. To telemi. Tozo loba, to loba. Ba muso wa eh loba kaka, muso afinga, mande ku pembe, kuna azanga pour mezate. Bino soki bo na posa mboko échanger. Bota la situation financière na ngate. Vraiment. Merci na bilo bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na émission na biso to lobela mboka Congo wa pepa yo to sombitila kama kanisa na biso pona koloba mayemanso bazali koleka la République démocratique du Congo ndenge bolobaka lokota il français ko analyser ko conscientiser ko sensibiliser ko mobiliser pe ko sala éveil patriotique national de libération lelo penza to kibe mwa lombango pona kozula bino papa le bolojwa oyo bopesaki quand même moi mituna na bino ya kotuna papa le bolojwa yango la sali ndenge bino bolobaki na yeko kutana papa Alain po ete to tuna ye mituna wana peye moko akoyeba koyanola papa Alain mbote na yo mbote mama na ngai mbote na balandi en tout cas une fois de plus merci pour l'opportunité et puis félicitations pour la musa na mona ki na ezaki so na base moko kitaki kuna ozo kopesa sango nga bibo ezarande bwe. Merci abonné na biso Océan du Congo la banze bino so bosa ya ko sepela pamba te bolobaki tozala posa papa le mituna o peto yoko sola lelo et ye penza la mayele pe makanisi nanga te kasi bande ko balanda ka o pe abayike na yebite mais maman moko na loba maloba la ye alobi en tout cas ngai batu nyonso bazala Congo ngala lingika papa le mutaleki papa le azate na yebite pourquoi alobi bongo yangwana ngala lobi ezali ka mususu te c'est ça on a likama ya koloba ke bato nyonso yazaka ka papa ale alobi papa ale za number 1 yaza Alain Bolojwa donc yekula mibengaka Alain Bolojwa alobi otanga pe ba commentaire na ye ndeko mama ale yeyo papa ale plutôt yo yaki me bokutala kite pozonga ki pressé mais yeyo obenga ye bosolola to yeko tune mituna papa ale bato balinga ye ba vision na par rapport à les bat abito bandawana vision ezanini et puis pourquoi les bat
Ah, ok. En tout cas, merci. Surtout na ba maman. Na moi ba papa balinganga, mais balinganga na ba 16 ans. Mais ba maman penza balinganga, penza na ndenga kati na ndenga solo. Parce que na remaka même ceux qui comme papa Alain na tindelo chemise mais eza maman mutape ça ki nga bien. Moi ba maman au moins ba yebi bitumbo to za ko bunda po ba onde ba mema biso pendant 9 mois. Bien que ba msu ba ça rapé ba 10 mois. Les battes ezali parti oyo toza ko créer. Tozali déjà to si c'est déjà presque mieux sur la statut. To koma eka na difficulté à kolinga ko sangisa mbongo pona ko pesa. Bandeko mingi bazalaki na posa que to luka moyen to kende ko pesa. To koyi ko sala yango. Mais mabe ezali to koyi ko zwa moyen et pas ba ennemi. To koyi ko zwa moyen et pas ba ami. Mais mabeka poso to zu moyen na batona mibale to koma lokwa ntaba o bakangi na singa okolia kana na mulaya singa o ba pesio. Biso to lingi to za bato to za libre. Parce que au moni ngai nazali to ba na lokwa moto ya masuma bongo ya mutema. Na uta na sa politique pas bato. Oza membre ya parti même mokonzi ya parti a peshi ba orientation oyo sepelité. Moi ça la autre mate posa ki membre parti. Et na kalatwana ko kanisa qu'il faut être fidèle envers le président alors que bonga oza fidèle envers les statuts. Dans les statuts il y a autre chose na réalité za maramsu. Yanto baki le quoi peut to commis déjà na âge à moi mpaka. To sa eli bato mingi to sa la partout ya biso vision ya biso o bato msusu baza ko sepela na yango au lieu que to s'accrocher derrière les gens qui peuvent aussi nous trahir comme d'habitude to préférer que to sa partie. Mais na partie on a to na possibilité il y a ko adhérer na plateforme électorale au biso to linga. Mais biso to lo baboy. Lelo to ana na posa ma pronamité parce que ba préalable ya ba bonnes élections exactes. En réalité, et bonga qui d'abord aussi kolamboka ko sala c'est que makambo etelema na alima na ngonga wana siko nde boko beta masolo élection. Mais pas si na biso ezali to ngi to sala action. Moi ko sala action te parce qu'il faut tozer ba partenaire bandima po bangonde ba ko komela autorité po ban beta mokoloto. To bundi to luki moyen nyoso to ko sala to monite. OK. Si c'est comme ça, tout ça la effort parti maramba parti si là pourtant on biso to ça ba marche na biso to dépendra na batute ce qui to ça ba action to dépend na batute ba meeting parce que au moins loko is vrai ba loko bino ça la kawana ya ba kukuta na ba parlementaire ils ont même éveil parce que ba tumsu ba landaka TVT ba na radio te mais ceux beaucoup ta na ba ngom pidia et ça la ke ba yé ba information mais ceux to kenesco de là il faut ça ande ba meeting au moins ba meeting ya minene yangonde memara révolte parce que batu mingi bakoya ici kamoko bo créer dynamisme moko et ainsi de suite et tant que boko convoquer ba marche batu le quoi ba déjà attiré par le message bakoya koya marche rose pacifique ou pas pacifique l'essentiel là ils marche. Donc notre grande difficulté c'est à ce niveau là les battes ezali parti politique oyo ezali na tendance idéologique progressiste c'est-à-dire que tozali bateau tozali figé na ba idéologie classique té tozali na tendance libérale té tozali na tendance socialiste té nous sommes des progressistes le monde évolue nous évoluons avec le monde et là il kaniso ngamoko au départ nazaka nango pinda té parce que moi je suis de tendance libérale nazaka na tendance libérale mais tango tosali choc ya ba idée moko ya bandeko tozaka na réunion ndalobaki non moni ba bloc classique wana ça bloque en termes de réflexion, tout qui n'est pas progressiste, parce que le progressiste, plus il y a progrès, évolution, plus il y a progrès. Et c'est comme ça qu'on a opté tout ça. Donc, tout ça, ça a une réunion chaque dimanche, à partir à 16h, Mouto a aussi participer à partir à Zoom, Mouto a sur place, à Koya, na croisement à Kimba, on a Masikita, na Binza Ipen. Mais papa les logi morobili kamba progrès wana wana ezalo ka bataille DPST ba ba za rappel net na iloko mo ba ba progrès. Ouais mais progrès sans cerveau maman bango ba ba progrès bango bazali ba socialiste et na doctrine na bango bazali ba socio-démocrate bango bazali ba socialiste na ba socialiste ba monaka ke sengeli que l'état a intervenir ka mingi na matali nkita ekolo pona kolinga ko corriger et dans philosophie ya ba socialiste au a même des dépenses publiques ba réduire pour na couper sa plus importance dans la population sur papier mais l'autre ils allaient vrai IDP c'est socialiste
pour un parti socialiste bokoyo kozala jamais na un président o azali kotambwa na 25 mituka 25 mituka oyo kotaka plus de 100 litres ya carburant par semaine oyo président aza ko toucher 2 millions de dollars oyo aza ko président c'est ça dépense à plus de 150 millions non le socialiste par nature bazali bato ba dépensaka moins na fonctionnement de l'état ba investissaka plus. Mais il dépend de ça. Le salaire représente un tolobi, pour moi, il y a un salaire n'a été. Te, ma koye batte, mais à Zouakane 2 millions. Koye batte na cause des habits au mi-balé. Et là, c'est simple, pour pas comprendre des alliés que Kabila a 30% de salaire à Félix Sekedi. Ok. Ce qui Kabila a 680, il faut multiplier par 3,3 pour y valeur salaire à Félix Sekedi. Voilà. Le quoi aura 680, ce qu'on multiplie par 3,3, ça vous donne plus de 2 millions. Et là, calcul au bangomo, basala ngaku n'a participé à tate. Boyoki Kofi Aloba Kiango, l'émission naïf, Jean-Marie Nani, conseiller principal en charge de l'économie et finances. Alobaka Mambo, Kabila Alobaka, Batupé à Kabila Babi, ils normal, parce que là, qu'on soit 30%, il y a salaire naïf de base. Le cours a aura sous primité à Canada à 30% en salaire. Le coût est 680 d'après Félix Sekedi, ce qu'on multiplié par 3,3. Parce que si ce qu'on dit 3,3 qu'on représentait, donc ce qu'on multiplie, on est à 100%. 30% multiplié par 3,3, ça fait 100%. Ce qu'on dit montant multiplié par 3,3, ça vous fait le montant à Félix Sekedi. Aébi, à cause ça a débile. Vraiment, papa Alain, merci beaucoup. On a aussi mis moi Kofi Moké, mais le père qui m'a dit le belaka yona. Les battes n'andambo puis à makambozo le kalambo comme le kosimbi Kofi toko tatanda mundambo sikoyo par rapport à Kofi et Moko à loba qui vérité koto aya wangani koto yo ba Claude Machala alobi ba comme déjà na 60 avocats oyo bazo préparer arrestation na ye alekimba na télévision a sengi pardon koto kuna ba nemi alobi bango ba kolanda ye pezate mais ali maman livre mutakolanda ye au juste na problème ono ko bani alobi Félix Mabé, mais Bahati, na parti à Bahati alobi Félix est à Sali Malam. Il y a critiqué Félix par là. Bon, en tout cas, je crois que tout le béla, on a pas tout le béla, mais en réalité, il y a tout bêta, ma soeur, ba Kofi, ba inte, pour un zako distrait biso. Mais le coup là, il y a le baki makambo talimboka, il y a un moni to zako insister, to zaki yango le coup la référence justement parce que à l'obaki yango bango pe ba relayer pour baton ba sali pe promotion en partie pour munamtakati parti yaye batu ya PPRD consort ba sepeli ndenga critiquer gouvernance mais ndenga lobby que moi si ex si ancien président ndé sali bango moi mbinga mais loko ezali vrai les bilans tels que présentés par Kulutu Nabiso Kofi Olomide les alliés réels, les alliés normaux, tu as qu'on a posé ça à incantation parce que moutounion soit bisoka kena wende. Le jour où balobara na bino ke biloko ekokita. 2 jours après biloko est mati de 17%. Ba biloko bazaki koteka avant bakota na pouvoir, il a qui 46 000 et ekokoma 47 000 et ekokoma 66 000. 66 000 après quelques temps. Babilo Moussou Zaki tant bazu décision. Ya koloba ke bakitisi le long de to lo baboy et bakisi 17%. Mataki so makasi nazo bate pourquoi biloko mataki. Non, biloko mataki depuis mardi. Mardi mercredi biloko mati le sous. Et mataki et mati. Non. Pour éviter pourquoi te bokonjo yo kuta bato ba ko tekela mo pepe. Yo kainsi kozana eloko na saki nzoka na kati eza vide. Balobi na bino que le gouvernement a décidé qu'il va quitter biloko na wente. Biso tolobaki na bango po esimba esengeli na bango bakutana na bakondi avec ba solola ba pesa orientation pour que bayeba soki ezali faisable ou pas. Bango bakosaki bino ke basi bayokanaki basinyaki ba procès verbal. Biso tolobi soki boyokanaki tant mieux. Mais tu as comment on a fait que le bango que non beaucoup ça qui biso na notre kutana ki te ne babandi sukosola ba musuto abi ba kosola te ba solani ba sala kaka ces fameux ministres de l'économie appellent ça qui bango 48 heures maman 48 heures ango tilelo et comment le quoi Jésus revient bientôt tilelo ils a koyate
Tu remarqué, baye kozonga sous pour parler, baye koyoka. Tolobaki na bango pour que prix kita. Il faut botter la biloko ni eza ko constituer structure de prix. Nde tolo babo, bayokani, bayokani balongola ba biloko mususu na kata structure de prix. Balongola ba TVA na biloko akolia et pourtant déjà dès le départ balongola ka TVA mais baboyaka baye ko chango pression. Ba ngi ba banda ko exonérer ba société wana po baye ba ko réduire ba prix en matière ya douane et consort. Tolobaka na bango botika kolongola exonération parce que exonération neza ko sunga ba tuana ba réduire ba charge na bango exploitation et permettre que bango baye ba ko kitisa prix. Bango ba habiter le quoi appelle balinga Kabila te bien Kabila bande ko pesa exonération na ba société ezaki po ya lia moi si na ye kolo égal ba lobby ba na bi na économie ba saka makambo boete bozala na motema pio voter il faut ka ba longola ba kati exonération na idée que ba ko bakisa 5 milliards de dollars na caisse et loko za libre na caisse mbonge quotité na wenze prix ya biloko et mati et donc, on a consommé à 78 dollars et commis 110 dollars. Parce que bango bande ko profiter de l'exonération. L'exonération d'aller moko ya ba instrument ba politique des prix. Bah ça il a justement pour la inciter d'abord ba investissement mais aussi pour la stabiliser prix sur le marché. Puis il faut tout tirer, il faut la prix moko social. Yango l'état va OK, na perdre côté na ko gagner. Bango bakataki lelo bakomi kozonga susu oh non to réduit mais to lo bagana bino chaque jour bango bazali quoi bateau bon na ebité ta musu ba moniere elongola la cerveau le quoi babanga bandindi batie moniere na ebarate lelo bakomi ko comprendre mais ata ndenge basali wana babi ke bazu décret ya premier ministre pour na ko longola babilo kwana mais la faisabilité pose problème parce que quand le premier ministre a eu décret il faut que le ministre des finances a ba mesure d'accompagnement mais au même moment bolo banabiso ke bona posa bo kolisa nkita mboka mais bo réduire source ya revenu non nazo biso ezali babe ya kozana na bato tango kolo tu confie à lobby bilan est négatif ou à kocha tembe nani ba cha lobby za bongote non ba tite mama loba ta mutu mususu na kopofe na okata mutu azoteka nguba po yo moi za na présomption ya sincérité ba tite dans des pays sérieux mutu ka ba te bonga ba poursuivre épée il a eu à gérer autant de ministères est-ce que boyebi situation et ça mara na ba ciment tango ba ndima ki ba autoriser ba importation à ciment. Vous savez ce qui s'était passé? Azaki na ministère à plan, boyebi ba réalité, ministère du travail. Le personnel est comme pléthore. Pourquoi? Parce que ba kotsaki ba tebe national. Toyebi ba réalité belé mboka ndeza mabe. Yango moto ça malembe. On ne dit pas qu'il est coupable, mais nous disons qu'il y a un indice de culpabilité qui peser sur lui. Kofi alobi solo. Et loko batunyo so ba moi mabe. Ata ngaye moko ta na yoki penda na lande na mona ki mabe asaki loko a sambwisi mwa mukema ma Olive na magambo ya vie privée ne matali l'état nga na yebike alobi moi bien et loko nga la sepea ki na yete ka loko alobaki que non voilà ata ko ezali bilan ezali négatif mais ya za na espoir non espoir ya ni yo za espoir ya Félix Tshisekedi. Papa, à ça, il y a 50%. Il y a tant Libungu Toulou, zéro. À ta cabinet, il doit travailler normalement. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. L'institution à Liboso, l'institution présidente de la République, son propre administration, Kamabe. On a moni Félix Tshisekedi à la Kibiso de pas comme Mokoni. Car un nombre de décès. Depuis le président, il a la tête de Mboka Oyo. Mbala liboso to mona président c'est comme un roi eza pire que mama yemo kuna eza soko koti oza na bongo to kufi ndenge mo c'est pas comme ça, c'est à dire que ce qu'il avait dit il avait raison et puis à retirer union sauté à retirer ka makambo etakisa maman Olive onde maman Olive a yeso ki mwasi akala ya président akala nde batu ba mona ki mabebo voilà et puis bato ba lo bakeo bango basangisi basangisi ba avocat ceux qui 50 ceux qui 56 là comme 70 ceux qui bosangisi ba avocat mais il y a déjà un défaut de qualité. Maman Olive n'est pas une personnalité morale
Maman Olive Adali une personne physique. En tant que personne physique, il faut y porter plainte. On peut porter plainte na droit na été. Bon, on va parce que respect na maman na autorité morale na bango Maman Olive le quoi moi si tu as une obligation à respecter. En tant que moutou, tu as une obligation à respecter. Ata so que qui ngai na sali yo, ba tu ba ko réagir. Mais le rondé za livre bon. Ba ça là on ba ko ça là, mais nga c'est pega na bilan bilan de l'eau, c'est pas ça. Merci Bandeko Balandi na banzi ba obosengaki papa le à répondre pour yo ndeko loba na ngaso papa la zoloba en tout cas na lobaraté na tout si bino bio il faut lobara mingi mais ngala lobaraté. Merci encore une fois papa le to ke nanu levons-nous baptisons. Levons-nous et bâtissons. Ah, levons-nous et bâtissons. C'est quoi yo levons-nous et bâtissons par rapport il y a état de siège. Ndenge ba pesa ki 1 mois, de l'autre il était comme la combien de mois. Les battes et total les Cameroun ndenge ni ceux qui la place na bango ni ba ko pour ça. L'autre le qui déjà 3 mois. Tu le qui déjà 3 mois. Na vu de ce to que na 4e mois déjà. Parce que moi à Liboso proroger, ça fait 15 fois 4, ça fait 60. Plus moi à Liboso, ça fait 90. De tout le cas déjà, tout le qui déjà 90 jours. Oh, bango ça qui va incantation là-bas. Maman langa omoni eza lokola mutu to bali lokwa station essence eza opela moto. Mutu mususu na réflexe na ya yebi ke mai ebomaka moto. Akoyo kozala na likanisi ya kozwa mai asopa na moto ya essence po eboma. Mutu amayele lokwa yi aba eza idée bien. Mais en réalité mai essence ba bomango na mai moto essence ba bomango na mai te. Bana ba mai na bango moko ba tiaka mwa ba soki okwa ba fulufulu boye ba mso ba bomaka kutu na zelo. Yango moi na ba station ba tiaka toujours zelo et sika wana mopanzi ba tia mwa ba kanti mwa ba zelo ba tiaka wana. Et puis bana ba mai na bango ya ba extincteur eza soki pomper bimi lokwa mwa pati moko boye lokwa mwa fulufulu. Nangina loba boye nangina loba très souvent mutakanisa ke solution est bien ça oya moni sikoyo. Yango mona ba sala ka on paraissait mais nangonga moko ko maka soko moni osali likambo o moni ke simbité za na courage tika zonga réfléchir autant eloko ni okozwa sika. Mais ce fait c'est que na batu na ba obima loka ba au moins ba na période moko zaka na batu mo ba ndako bima ba benga ba preso ba utaka mingi côté ba mamba ba diamant ba tatu bon bozo on a pire esprit bato bazaka soki baye orgueil aola kisabino awo la ta na téléphone ça la tête awo tambola moi ba orgueilleux baza ba gens bato ata ça l'erreur soko porter correction na miso bato asiliki il faut la kisao kayebi mais ce fait c'est que quand il a commencé l'état de siège d'abord lui-même n'était pas convaincu. Parce que la décision ils ont na obo bengi ministre sommet à Goma. Boyebi ministre sommet moko sama na Goma. Oh Félix c'est que la benga Kagame Museveni tout ça président au Burundi baya basanga na bakuta na po ba solola. Ma matali kimia na niveau mboka na biso. Tango bazwaka ya liboso erataka baye osa mi baye na vidéo conférence. Na kati ya conseil wana na kati ya sommet wana nde bayokana ka que basala makambo ya obo mona lelo ya état de siège et consort. L'état de siège ezoma kuna mais yenda sala ndenge bango balobaka te ndenge bango baneko kanisa te bango bakanisa ki bakobenga mwa conseil moko boye bafana babenga ba technicien bango basa yango moni Kagame aloba ke yeso kazaki président na bino angaka sala ke ça ma bien parce que mais je fais c'est qu'il a posé un azaki na problème moko ya planification. C'est-à-dire que cette décision-là, ils ont marqué. C'est que eloko nini bo remarqué. Tango bazu état de siège. Eloko ngana remarqué à Liboso et permettre que bango ba signer ba accord. Ba accord bengi ba accord de coopération. Ces accords-là ont permis à Museveni, Kagame, na président Ouganda, Burundi, na komo na été et permettre bango
bazwa makambo bayokana kana Laurent Désiré Kabila mais ya aka koboya na sima. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire ba permettre bango pe baliaka bazwa kabiloko mo ndenge bazala na ngonga ya guerre bazwa kabiloko na ndenge ya normal na ndenge ya guerre bazwa kabiloko na ndenge ya guerre ekendaka mais siko ba yi bazwa na ndenge ya normal c'est-à-dire que zali lokola mwana oyo baboti na ye bakufa atika mwana muke babubiye babi na ye kabwana na bandeko ya papa na yo yo moko gérer voilà tika soto gérer yo tout ça ba ko yiba ye ya zo mona ka ba otikele ba biloko azo lia azo komela nzoka muto azo gérer azako ndenge mona monsieur Félix Tshisekedi awo bimaloko a mwana muki wana ba ko buba ye bango siko ba komi ko mater komema ye na ba orientation donc na guerre ba pesa ka ba biloko mais siko ba besoin d'avoir normal siko ba na guerre zaka ba groupes armés ba tindela ba groupes armés minduki ba mbongo ba kendaka koyiba ba bumaka batu ba piyaka ba rasiko yo kopesa ka ba Rwandais nazo lo ba wa moto azaki mokonzi ya CEEC Pascal Nyembo alobango devant le Conseil de sécurité. Au-delà de ça, ba tebele baloba on ba papa Ngwanda baloba ba Kelwin Mawizo baloba ozu ba papa Yombi baloba ozu ba Fabien tout ça kuse baloba bazé belé ba nyonso to ebi ba journaliste akomba baloba yango na ba maman na biso kasavubu tout ça mutu nyonso ayebi keza boy siko lelo ba habité au lieu que to dépensaka mbongo mingi ya ko entretenir ba groupes armés et comme siko nini biso moto akakozwa mais pour biso moto akozwa isengeli na biso to sala banzela oyo kosangisa biso na bamboka esika biso tokozwa okuna sali nzela ya ngasa nzela ya mabele okuna sali nzela ya train okuna ebi kendele ezalaka déjà côté na ye bakobongisaka mopanzi na bino pour que babiloko na bino bana kobimaka na ndenge ya normal mais pour na kovoiler réalité ba jusqu'au société moko a gagné marché na marché na bango bakozwa pratiquement 60%. OK. Mais pays wana o ya na COP wana a 20%, bino ba bimpumbulo bengi ba congolais bozwa ka 20%. Wa ba combien bino na papier. Wana minéral biso moko la. Maman, et c'est ça la mythe. Boyoki sangote que la communauté internationale surtout les Nations Unies sur base de tout un rapport, ba otu ko démontrer bino noir sur blanc, le Rwanda continue à piller nos ressources. Et ça a mis même pas une semaine. Allez vérifier. Papa, mais c'est quoi? Maman. Non, nazo bisa mboko yo et comme le quoi asile de fou. Le quoi batu balongoli bango ba cerveau ba tie bango ba chapeau. Et nazo bisa za somo. Et ça bato balanda ka. Balandi boyo kana na 5 pela papa le bandela na ba uti ko signer accord le bini ni biso 20% ba bandela lo. Non mais ba accord wana bo luka pe boye ba information ba pe sa biso ya likolo za ko laksa déjà que le Rwanda et le pays et la société la société wana ya Rwanda na bango bazana 80 bazana 80%. Et kasi bino soyo bogozo za 20 mais na 20 ans bolinga te moi ndamu pe ko longwa comme de rétrocommission. C'est-à-dire que nous venons là céder et puis société wana ba créer ngo écoutez bango combien 5 millions de dollars. Vous avez imaginé 5 millions de dollars au bat ba yango lo kwa ba cacahuète. Bambongo ba osa ba rétrocommission awa. Bambongo baza ko mela baza mutalo za taille ya dollar ya ba 100 dollars azo mesurer moana c'est quoi c'est pas ko ça créer société maman ba société zalia wate na manière maso que société na manière mezali mais pourquoi les Rwanda non mais c'est justement parce que Félix Tshisekedi alingi a accompli volonté ya ba maître na ye na sima wana eza Rwanda te na sima ezali ba pays wana basita Suisse azana kati wana Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, France, États-Unis bana sima babiloko wana bazali akende contrat mona Suisse soit disant ko sala bilanga wa to nini maman Félix Tshisekedi c'est un malheur pour la République tant to lo bango ba kanisa te kezali haine non eza pasi kolinga Congo pe kolinga Félix Tshisekedi soko moni muta olinga Félix Tshisekedi ana posa Congo te ana posa ya bonga ba Congo e batika ndenge baza yango mona bango bapesa plus importance na muto na mbongo biso ba oto tambula makolo to na vélo te bois tout ça ba mona biso kwa batu pamba atoza na makanisi akotosa yote Congolais alingi muto na mbongo o azana mbongo otuna ka question ndenga zwa mbongo te ce qui veut dire que le nde tozali boye batu nyonso ba se rendre compte que état dit de siège et qui justement pour faciliter
yo kasi ko rapport na oti koloba na ok bakangi ba moni que Rwanda là ko continuer copier pendant que tu es na état de siège ba groupes armés ba okota na Ituri ba oboma na Beni ba oboma OK na au plateau isika ba tchaki état de siège te ba tu ba okufa notre armée oh biso to mona spectacle makasi capitaine na major ba obunda Nicolas Bakitsa biloko. Bunda. Tango babundi après la souka ba l'acception procès et tout ça, mais en réalité il n'y a rien. Mais ce fait c'est que depuis à Kendaki Goma a constaté que nombre de militaires ils ont ndenge ya linga kité. Boyoki sango kazu décision ba militaire ba kende mbalo. Té. O amoni na aéroport, to na port, amoni ba soda ba o mata ba oke Goma nani. Ce qu'on constaté que nombre de militaires yo kanisa ki ezali o ezana terrain te. Ba sala kanini? Okobongisat okangi ba colonel o ba ibaki et puis là ko kamwa okangi colonel azali assistant colonel oyo okangi azali assistant ya général azali gouverneur l'assistant ne fait que ce que son chef lui dit comment oyo ko kanga assistant mais titulaire mokondi atikali ce qui fait dire que eza ba blague pas si na biso ezali nini ba ebisi bino que ba yuti ko projet sur des 15 jours mais question ba évaluer en sur base de quoi eloko nena na komana papa le précédent bande ko balandi na tika ki aloba pamba te bolobi tango papa la zoloba bino bolibo yokaka kasi bande ko langa tango pa zoloba azo pesa pe ba pista solution siko yo moto sepelaka na ye pourquoi zo yo kayete ndeko na zo betambela to bunda to libérer ekolo wa biso tande minereke mona mboka ko bana na likambo yango ba poussi 15 jours kasi nde kaka yo lobi évaluation papa siko peuple azaka la droite ba pesa ye pe compte rendu ce qui mo continuer ya kenda ki poti le to confiner état d'urgence ça va continuer état de siège on continue à la capitale papa la siko est-ce que peuple yo posa moto ya mayele azaka la droite que président ko yebisa par rapport à ça voilà la kanga ki boye siko na bakisi boye peuple botela bola boye peuple bakoka ko rendre compte la makambo lega mama wana kutu to beza mwa muke eloko zo sa na partie c'est tout ça ba correspondant kuna ba boteli bango toute liberté ya ko dénoncer c'est-à-dire que ndenge za wana eza na ba zone mususu peuple akota resute ba bi pour na raison de sécurité bo kota kuna te mais kuna nde est-ce qu'il y a l'exploitation biloko ezoko bima butu moye ezako bima ba camion et okende zo katsa Rwanda et ekende ce qui ONG mo abikaka na tout ça bazo exploiter allez pas bakangi yo so est-ce que ozako imaginer population azako futiger le fait que bakodeko wana bakoti babomi bango batu wana babimi bazui pe batu en otage peuple aebisi bango tala au moins na esika wana esanga wana tomoni batu ya kodeko bazawana mokonza mboka mokola habite wana eza bango te efandi muke ayoki so musique ezo beta kuna ya habite musique ezo beta eza milimo mabe kende na ko vérifier batu nye administrateur du territoire militaire rien ana moyen te ana personnel te siko état de siège ango état de siège ce que les attaques toyoki voilà bateau bande ko boma la population babandi ko kima armée azako na bona dernier retranchement na bango po toyebi que d'ici 15 jours et ko aussi loko esilité to bakisela bango po ba na opération mais o eza boité o ezali mutu na mutu na point na ye ba osa système nini o aye ko toyo o aye ko toyo atango yo bien to retirer terrain to récupérer mboka moko na ba on peut ba récupérer so ki bobalu e comme ko tonga montre te mama et là ko tunaka bo pa tango yo tourner kuna mopanzo kuna ba on bazu et tango ke et puis eloko ezali grave ba ko ko kota tina centre ville liboso wana ko suka na Beni territoire comme lo tiko koma tina Beni ville c'est dire que ndenge tozali awa mais ce fait c'est que di nazo bisayo to banini et comme le quoi jouer ya Nintendo manette mutu muso asimbi mais bino bomona ka elili mo ezo bouger et tout ça nzoka muto aza ko téléguider non na biso bokondi et silitina vraiment mais pas sinangai congolais a comment un système kaya kolela vraiment ya lela kaka ça le mal to kufie babomi biso oui mais boko kolela na boko comprendre 5 mois on peut comprendre une année on peut comprendre mais pas 20 ans pas 20 ans au moins bana Israël
ceux qui basala 400 ans parce que bazalaka na période moko ya moi bien mon tellement que na période à Joseph ba na moi kolia bazalaki na ba avantage tango pharaon ya sikaye azu bango bazalaki na kati ya mboka ezalaki ya bango te mais moi pe ba bima ezalaka te mais le jour ba yokanaka ba sangani ba bi nous voulons sortir mutu moko na kati na bango apesi bango conscience abi oketondima ba bima Moïse Bomonana azaka na char de combat te azaka na armée te mais maloba na ya puissance ce qui peuple à comprendre to telemi tozo loba ba muso amona loba kaka muso afinga mandefu pembe kuna azanga pour mezate bino soki boana posa mboko échanger bota la situation financière na ngate vraiment soki bino boana posa makambo échanger boko sunga nde biso tondimi biso tokoko bimaloko ba Moïse bino bia te yete tota na mutu wana po ya zana mbongo mais bo le satan les mal yangwana bandiko na ngai bo le satan bino bo kanzaka mutu fa za ba galon non Alain Boloja soki bino bolingi akoko mema bino na terre promise amen ma condition que bino nde bondim biso tozana biso point kokufa tokokufa kaka ata na malaria ata na libaku ata na corona tokokufa mais problème na biso zali boye ata soki ngana ndimi na kufa na lingi que histoire ekoma mboko ezaka na kati ya minyololo mutu abimisa biso Alain Boloja ata sesika na kozala molimo na ngai ozala na kimia mais bino mo totika nano akomema bino na longi non asa na quoi état d'urgence ezali total nano na yebisa la bino état d'urgence eza lukute za ba aventure batu bandimanga te ote wana ko mutema mabe botikela nano depuis mboko ebanda ezaka na constitution nana mutu asala yango te mbala liboso nini ya mabe mbala liboso nini mama yo oza ata na briki te oza na zelo te mbongo na poche eza te oyebisinga wi papa na obuka ndaku na yo na otonga ndaku etage na tiki yo po buka ezaka bote mutu bayebaka makasi na eka na makambo aza kosala boyebi ke ndenge aza kosala abongisaki ya masasi abongisaki basoda abongisaki administration boyebi ke ndenge abongisi boye soki azwi décision boye kosimba tout le bas mais c'est fait c'est que 21 000 personnes aux bana est wana bazate na le bas kuta papa moko abenganga festanga na ba ceux qui bazaki na 21 000 militaires et que bozui na chaque groupe na chaque village ata 20 militaires ata 10 militaires vous postez bango ka na ba village nyonso vous pensez que bato ba ça mouvement de basala le lobo ko bango une année après que bazalaki te na bana bino soki mouvement ba militaire 10 000 militaires esalami bato ba ngaba mona mouvement Congo mobimba ke basoda ba obima ba okende 10 000 militaires za mukete ebele mais lelo bo sutuka elo ezate ba teke bino mupepe o na so minyao na saki baso ba nyao na saki ofunga boye elo ezate chijung